Diama, Gisele Umba, Gisele Umba, Napolina ya Diama, Gisele Umba, Nana troublé au mon amour. Merci. Gisele Umba. Mbote mingi balandi ya Diamant Noir TV wana esika bo vandra tona lo bara Diamant Noir na bino mundengi na liboso na bino muto pamba to ekokuta na nani to ekokuta na mama ese amai mais merci nde bosa bona mingi nazomona vraiment beaucoup mieux merci muto na bino pamba Gisèle Umba tona yaka ba info ya mboka il faut karato lo belango lelo tozana bato ya CCDP bolanda biso na bokebinyo surtout. Pas commentaire nassé à répondre bino. Merci, à tout à l'heure. Balandi et Diamant Noir TV. Merci de vos fans vraiment pour nous yo kamuto pambandi na lobaka. Toza lelona mama Antoinette. Boyebi binos na kombo ya mama ya se ya mai. Toyeko bimise po mikolo banda kotaki. Aobi ma souci tout le monde a qui maman Zolo Baté afin d'être vraiment tamoulaï mais sans plus tarder. Bonjour maman Antoinette. Bonjour Diamant Noir en tout cas merci mingo luki penza ko luka. Yo zamo luki oyeba penza ko luka tina se mayo kotaka o banga raté yo en tout cas oya ko luka ngai en tout cas ngai pe ngai na bimi. En tout cas merci pour yambinga pour muto pamba mais maman andimi yamba quand même ngai Diamant Noir ndene epsa bino musali batu bayibi senga. Pona nini bango bazolo bate pona nini bino bato ya CCDP bo bande ko lo bate bo fani makambo zole ki belle actualité ze belle bo fandaki mais muto atlandio mbali boso ayeba quand même mama se amai azanani po bato ba Holanda biso tina Ituri ngaku na kamwe nazoka bambuka musu Ituri mais ba bi Diamant Noir to landa ko to tala ba info ba lingaki bino boleka bato ya CCDP maman Antoinette yebisa muto alandio mutali boso ozarana. Merci beaucoup na mutu nano mbote mingi na bandeko no so balandaka ndeko Diamant Noir TV parce que azan eloko ne bien ngai kombo na ngai maman Antoinette kikala boyebi ngai bo ba yebi ngai c'est très bien bo ba yebité ba benga nga na sobriquet maman c'est amai pour na ba information pour te ramener ba information na pemeni à peuple et nazali porte-parole moko ya porte-parole il y a lingomba o ba bengi CCDP o ezali a na kat na France eza partout et puis muto azali en tête mutu nango responsable nango ya CCDP ezali ndeko na biso boyebi bino surtout na kombo ya Odombo résistant munene o bino so na kombo Odombo asala structure na ye na kata structure wana ngai nazali sikoyo porte-parole maman porte-parole na kombo maman Anto maman Antoinette ou msu babenga maman se amai maman Antoinette kombo nanga maman Antoinette voilà. Merci maman. Biso ngami to binga mama se amai. Poso mama se amai ba comprendre ba mo ba biyo dindara po nini mama se amai uzaka na se poto kota na makamba mo masolo mais moi mukeka to tuni po ni za mama se amai. Mama se amai za ba information papa. Moni maman pardon. Ba information moni se amai la kisi ba information. Ndenge ba benga ka so ba bengi papa se amai. C'est-à-dire que muto akende ki na se ya makuluka ba source information tina se amai po na kobimisa. Ko pesa information na bana ya Congo po balali sa misute po na Congo le makameza le kana makamusu ele kana se amai bo tozo ebate ezo le kana se amai enfin na se amai la kiso kwa na kuku tozo ebate alors biso to kendeki na kuku wana ko kelo luka ba information po na ya ko pesa ko lamusa peuple congolais azala na éveil ayebake makamuzu le kana mboka na e boina boui voilà. Ah d'accord boni CCDP ezotambola ndenge nini CCDP ezali ko tambola toujours bien ozo s'agrandir kaka ezako koma ka munene ezoleka toujours très bien bato ba comme ko ya ko rejoindre biso na CCDP pona nini mama parce que liboso bato bazali ko comprendre le temps CCDP na président na biso Dombo tozali ko loba bato ba mona jalousie ba ko traiter biso de tous les noms surtout président Dombo ba traiter de tous les noms mais siko bato ba bandi ko loba non tout à nan makamunde ngezali ba formation surtout bango ba biso to pestara et tombara ka vrai yango moni batusko ba moni non ba ye ba bandi ko région de biso na kati ya résistance na
Nazako féliciter mingi bateau bazoya ko région de biso nakata résistance en tout cas boya nakata résistance tokutana to so to ba ndenge to ko sala pona koluka ko libérer mboka na biso parce que solution ko utana résistance et ko utana bateau no so bazoya la bino ba biloko no so bazoya na ngona te ko utakuna te mama dia manoa solution ko utana katan congolais a telema za résistant a boyi occupation a boyi makamba boyi ke ba yuma ye pamba ah bakolo batu bakobanga lobi akeba futo fungola miso wana makambo ekomi sérieux mais to comme na biso na suka to tuna mama aibisa biso ndenge nini bat ba sala po ba rejoindre bango vraiment na CCDP mais pour na siko to ntolo ba bino to kotina mamba mboka po mité mezo beta bata diamano babi ba do tuna mama se tozo zela banda déjà ko po yo tan fungola donc c'est grave quand même mais bino na CCDP banda bo bandaki côté les la ba élection bozaki vraiment bato botelemi ki ba G7 ba rassemblement siko ezandeni parce que na ko pesona no micro simbela nga polo ba penda bien mama na ngo besoin mama merci mingi na linga ki d'abord dans un premier temps na senga ba mama oyo na pesa ki bango promesse na lobaki toko kutana le 8 mars pona salle ezalaki compliqué. Et puis pour la place où on a tout ça la sitting, bah député on a tout ça qui va tant bah côté qui va dossier côté qui en retard et donc ça li que le 8 mars tout le monde en a quitté en tout cas na ba maman nyo surtout bah là que le 8 mars bolimbisa et ça qui makamouya administration et ça ne révélait pas de moi en fait. Question yo tuninga yo le bibi son na CCDP to boyaka batu to boyaka ba rassemblement to boyaka ba élection to boyaka mama diamant noir bino ba journaliste yo za journaliste mon nene ce que moni biso to boyaka yango parce que biloko wana surtout to yebike ezalaka nyon so conçu ba et ça la makana Kigali au fait et ça la makana Kigali soki asali yango nde sikoyo akokamata aroya ko pesa sikoyo exécution et ya ko salama na kati na Congo Kinshasa enfin là où ils prennent des décisions na Kinshasa nyonso wana o biso tozali ko boya to boya ki rassemblement bomoni situation ya rassemblement tout ce qui web G7 ba ela ki bino ba G7 to telemene ki G7 bomoni G7 ba ela ki bino rassemblement ya rassemblement, il y a Tshisekedi, tout ça, il y a Félix, tout ça. Toboya ki yango ba élection toboya yango. Bandeko mboka na bino oyo ezali occupé, bokoki koloba likambo ya ba élection te bandeko ba congolais. Mboka na bino ba occupé bino mama. Boyebi ke mboka ba étranger ba occupé bino. Siko étranger occupé yo, OK na élection. A gagner parce que yem ta occupé yo. Il a la force, azana makamno so occupé bino azuba institution surtout, azuba force surtout, atemi siko yo mutu o ba occupé mu kolomboka, yo mu kolondaku, o lo ba ke non, to ke na élection. Et ko simbate parce qu'il y a ko gagner yo. Yo faut lo ba d'abord ngai élection ezate funa bengana yenam. Faut lutter, voilà la résistance, il y a une résistance au fait. Il faut qu'on lutte, qu'on bengana yenanu, so que y a to bengani biso na biso entre bana mboka. Tokoye bandeng toko sala pona ba élection. Mais bino batu o bazo memela bino ba élection congolais. Ko ono sozali congolais à partir d'aujourd'hui. Politiciens nyon surtout o akoye la bino makambo ya ba élection. Bo bengana ye. Bo betaye. Bo sala bomoni ba Rwandais ndenge bango ba décision utaka na Kigali. Bomoni ndenge bazo ko utiliser ba banaye ko utiliser ba homme politique. Ba utiliser ba homme politique tout ça boke na poto boke na diaspora parce que ba tinda na diaspora pour force za na diaspora en fait. Ba yebi ke biso ana diaspora force zo utao. Na Congo bango basi ba sujeta ba tinyo surtout force zo utana Congo na ba tindi ba politicien. Bazai kotina ba fayulu banini bozomona bango makamza na mboka mais bango bazoya ko sala ba réunion awa na poto makamza na mboka au lieu bango ba traiter makamza kuna ba telemena bango ba bunda kuna sur pas to boyi bino boza ba étranger photo yokana to quitter ba quitter même ba institution wana papa honoré ngwana pesa bango 7 mesures na 7 mesures wana mesure alibina bango quitter ba institution botika akokweya pona okwesa kanambe kokwesa gouvernement wana ezaka ba congolais bat bazo pesa ba bekille. Pona ko kwa isa yezali eloko moko ya facile kaka ba o batemi wana bazana kata ba institution batelema babima bolongwa balingi kolongwa te siko tango ba siko ba Rwandais ba travailler ka butu na moyen tango ba moniki na Kigali tango ba moniki non ba politiciens to tini bango to utiliser bango
ba diaspora c'est moni bango makamno surtout ezo simba lisute ba rêver bango ale ba toucher basango ba bandi ko utiliser basango ba bandi ko utiliser ezali mama eza ba stratégie soki ozana kati ndenge le bina c'est amai so ozana kati makamto ko yebango te et ya ba stratégie tant ba utiliser ce parce que ba homme politique on a ce ko lelo ataba yeboy baza sans impact et lo mo ko simba souté parce que ba congolais bazo mona baza sous baté baza sous ba tabate ndenge bino bolinga o considérer biso lo quoi ba zoba ba congolais ba si ba fongoli miso siko ba komi ko utiliser siko ba sango bomona ba sango bo ba bimisi batu na balabala maman ba sango ba bimisi batu ba kufi ebele ba kufi ba sango wana lelo yo ba lobité tolingi toke na ba élection alors que basango bazwaka pouvoir na 2006 na 2016 tango pouvoir ya Kanambe bino benga ke Kabila biso to ben comme na ye Hippolyte Kanambe son vrai nom tango Hippolyte Kanambe pouvoir na ye sili basango bazalaki na pouvoir na 2016 ya côté les makolo ba bon maintenant pouvoir no sili allez maintenant c'est bon biso to zako c'est la basango na point wana bango bazalaki penza makasi mais après non basango ba le bino to ke signer ba accord pour éviter le bain de sang. Bakor wana bango bakene ko signé pour éviter le bain de sang depuis 2016 bango ba signé bakor wana ti le lo et maman 2018 bain de sang boni et quoi na mboka yebisanga maman bain de sang combien oh bango bakene ko signé bakor wana bakene ko signé pour na ko éviter ba bain de sang mais non bakor wana zaki pour na ko aider batu wana ba continuer na pouvoir ndenge nini batu ba kufi ebele na sasa bo moni biso tozaki to moni ba makap to moni ba longo so mais fallait to kota biso maman tozaki na kati na passe tozo sala ba action tozana ba action na biso yo sala mais to wa be la ngonda micro te parce que sinon te balandaka biso mingi balandaka biso makamno to lo bango balandaka ce qui ezana batu o bango balandaka ba vandela ka po tozana ba information mingi o ba vandela so et likambo ebimi vidéo ebimi ba résistant batala babi ba wana ba radiko wana ba radiko foto ta bango batala biso mingi fa batala ba résistant mingi mama la kati mal baba bino bozo bunda na musika batu bazolo ba ki bino bo kitaper sur place parce que bozo telemela ba politicien ba oya mais bino bozo kita kunate bozo ba na musika kanamba okimate toko pesa bango plaisir wana te po so to kiti ndenge to zala so to kiti ba okanga biso ba sa biso siko alors que ba sa biso bongo ba lingi eza plaisir to pesa bango non toko pesa bango plaisir matin bango ba lobaki ke to kitaka to zalaka bango wana pe comme ko ya aw ba journaliste nyon surtout ba bela Eliezer Mtambwe bomoni ya comment na ye pigeon voyageur comment ko voyager partout avec des visas avec des cartes American Express comment na ye homme d'affaires akina ozo ba info pona biso ba pepe kongo et loko moko te akene ben faut ta sala musa na ye o ba tunaye wana famille na ye po ya lobaka tanga lobaka na micro ba bande ko na ngai bo bande ko bo yanga na ba oyo yangai bino bo comprendre te eza ba code apesa ba code bino bande ko na ngai na ba oyo yangai bolanda landa be vidéo na tanga lobaka bande ko na ye ba oyo yaye na ba oyo yaye donc apesa ka code eza signification biso to signification makasi bino nde boyebi te yango no moni biso to yebi bango nyonso tu o nyonso tu balobaki ke boya bo bundaka musika boya kubunda awa mais non biso bitumba na biso awa nde yango mteza makasi salami ke mboka wana kende te lelo Congo soki lelo Congo ekenda te ezali bitumba ya diaspora eza bitumba bino bo sa kuna kisasa te yebisanga bitumba ni ba sa na kisasa bango tout ba fayulu ba faux politicien on a to benga bon ba politicien ba polyventre ba sa kanini ba yaka na diaspora. Pourquoi bitumba za la diaspora est-ce que bitumba ezali na mboko ba mboko to vandi bitumba ezali te bitumba ezali kuna na mboka problème ezali kuna na Congo il fallait bango ba bundela ngo kuna na Congo ba ya luka kanini yao parce que ba yebi force ezali yao parce que ba yebi force ezali donc na linga kina zongela likambo ya oh le baki ya rassemblement ce qui to boya ka bango ezali parce que ce sont des choses oh lambami na Kigali sikonde Kinshasa nde eya ko exécuter yango na biso to koki jamais au grand jamais kondima batuana ko zana bango mama na mutuno tunenga yango nde na répondre. Merci vraiment wana to tika ki mama ese amai abimisi la biso o autuzo la biso na se amai to na ngo besoin biso ba peuple congolais to yoka kande oyo bango ba ebisa biso siko na pomatu mama ezali likambo to nga elika ki yo loko lo bakite photo tout na kaka bitumba ndenge bimaki wana donc beau fils aine ko bunda donc comme na mamba ndako to ezaka makampena premier ministre yeza
quand même moto bat ba Hollande bat bazotala e ndeni ba bêtise ndingoni kuya yoko ba nina tuma po bino maman merci pour la question botala désordre oyo batu oyo ba utana IDPS bazo ya ko mema na kat na Congo botala désordre bandeko to longola dans le sentiment botala désordre oyo batu IDPS mutolo kwa Chibala en tout cas bitumba na vraiment franchement intéressé biso penate parce que ça loko mo po est troublé pour distraire batu intéressé biso te et loko intéressé biso to pesa ba congolais ba information botala Chibala na bureau Nesika Zali a nommé 800 conseillers Chibala azana 800 conseillers bango surtout ba conseillers surtout na 90% ce sont des Kasaïens na mais yangona bitumba bima entre bango na bango bituma bomoni na mte mususu go bima botala mutu ba premier ministre a memi 800 Kasaïens ba Rwanda ba yebi ba tiki ba lobi bon de toute façon il est en train de travailler pour nous qu'il fasse ce qu'il veut ce n'est pas grave nous on est voilà donc c'est donc oyo kakapea ba kitisi na ndenge moko minable donc okoyo ko nommer 800 conseillers te azana Chibala azana 800 conseillers anoma 800 conseillers na ba musu uta na diaspora na ba musu bazakuna na bo bazaki otema na libanda wana na libanda alimete wana na libanda alimete biso soto yebi wana bango to ale boya conseiller ba futa rapé bango pété et lo moko te ba futa bango ba salaire ezanga tina et lo moko kututé bazakut même pas na considération ba tia bango kana ba vandara o lamka na tongo kei kaka olé ba lambla bango ba liaka tout ça donc ba minimiser bota na ndenge nini batu oyo bazouta na UDPS bazaya ko sana na Congo soki omoni tala mutolokola Chilombo Félix nazolo ba mutolokola Chilombo Félix akendeki ko sala ki amitié ye na Soriano na Soriano Katumbi oh Katumbi pe na Katio Katumbi pe ye pe ati sous babiki yakti désordre parce que Kaboni Léona Félix a salé le mais ezali cacophonie botala d'abord ngani na ye sa batu ono solandara Félix Chilombo bino nyo solandara ye na ba fanatique ya Félix na yebi ke bokolo ba finga y a pas de souci mais bo poser na une question bo tuna ye akendeki ko kutala na akendeki ndenge nini ya za leader akei ko pesa Soriano bakende ti ba ko sala alliance ya Félix na Soriano na ebité ba congolais bo mituna raté bino ba fanatique o ya Félix bino ba tolandaka Félix botuna bino Félix a sala cop na ye Félix a la cop ye mo ka benga ngo cop parce que ezali mutolokwa Soriano Katumbi c'est-à-dire soka leki ye amilingisa kana mbongo et comme le cola Félix ba cop na poto esila oya zaiko beta esila moyen ezate donc akota na cop ya politique Félix a sala ka politique te Félix a sala ka cop na ye wana za cop na ye donc bino bomituna ayeko komisa Soriano leader ndenge nini a komisa leader ndenge nini comment qu'est-ce qui s'est passé c'est parce que mbongo le kaki wana maman c'est parce que en plus Soriano a milingi sakana mbongo ce qui a yé a tchaka le paquet parce que mbongo o ya biso uranium o ya kata na jekamine mais azo sakana ngo moité c'est que guerre wana ezali c'est le mensonge eza cop na bango bazo sala pour ba embrouiller peuple congolais boya ko région de résistance bola nadam te na ba kopo Félix a ba cop na ye yeza ka cop yeza na makambo mboka wana etaliete etali Félix te Soriano mais bino bondima kaka papa ngwanda batu nyonso tu ba mabe bino ka papa ngwanda mutabi Félix mabe nani mabe Soriano nde nani Moïse Katumbi mabe tout le monde m'a bé maman monte ke bino bondimaka papa ngwanda quelque part batu ba ondima ote mais biso tondimaka ye tozalaka d'accord na ye na ba idée na ye na makanisi na ye ya pesaka biso tozalaka d'accord na makanisi na pesaka parce que aza penza na kati ya résistance au fait c'est-à-dire tant mazolo ba makam na ye c'est vraiment la résistance au fait azalate na makam ba talaka makam ndenge za koleka Félix na Soriano basalaki ba rassemblement tout ça rassemblement batoso na batumsu ba supporter ki bango bayaki ti na Europe ngai na mona kutu même na boketu oyamana na baba nani na kacha ndaku na yo na muto ko boma yo koyeba yete mwana mobali oyo boye yango yo mwasi aboketu mama boketu ozaka na mayele te
Maman Didi, ozarana mayele te. Ndako na salon na we koma ya mutno surtout, même ba Eliezer, oyama ba Eliezer ntambo. Siko moni Eliezer, ye wana kuna, azoko supporter ba élection, ya nani ya Soriano. Na boke choué rassemblement, oya ko Simba Félix. Oya ko Simba Félix, ako sala biso bo menacer kutuna ko menacer ba boke chou. Moni. Siko Félix a sa cop na ye. Alors dans ce cas, il pose na kata cop wana. Ba obunde a sala pona mboka te. De quelle magie o nini Félix a sala ya ko commissaire Soriano, un Zambien qui a travaillé dans son pays, qui a déjà servi son pays. Aza Zambien. Na moi sinaye azali burundaise rwandaise. Okokota na ndenge nini. Na comprendre que Yopé, aux gens la catacombe on a babasi wana parce que moi sinayo aza rwandaise et grand frère ya moi sinayo yé mutu azali mukonzi ya maintenance ya service à maintenance ya Kanambe. Moi c'est nani wana? Moi c'est Félix. Beau frère ya Félix, c'est quoi azali? Moi c'est Félix donc grand frère moi c'est Félix. Donc beau frère ya Félix azali mukonzi responsable ya service à maintenance ya Kanambe. Oh, mais Félix aza opposant Kabila. Opposant ya wapi mama, aza opposant te talaka un opposant, tala comportement ya Félix. Talande Félix aza se comporter en tant qu'opposant. Aza opposant te, ya usa la cop na ye. Ya usa la cop. Sikoyo e makamuna na Soriano o simbité rassemblement. Mais rassemblement na ba G7 wana. Bon moi tani biso ba résistant to boya rango, c'est à cause de ça. Parce que ce sont des choses oyo zouta na Rwanda bazo pesa bango na mo mike ba osakana bango na babi albo sala basali mama Moïse Katumbi alingi abongisa mboka parce que tango azo ba mambo élection alingi a posé candidature tant akene en Afrique du Sud likamona bino pe bolobeli ngote bolobeli ote na makamne soto o ezo lika ya Katumbi. Moïse Katumbi c'est un assassin, c'est un génocidaire ya Congo. Moïse Katumbi no benga kayebi soto benga ke Soriano d'abord akoki jamais cause la président de la République ya Congo eza ekoko sala mate aza na 4 identités mobima aza italien aza juif aza zambien congolais parce que mutu moko pesa identité ya nationalité congolaise azate congolais aza la dernièrement ba uti ko démontrer nationalité na italienne. Azala ba nationalité ebele ya ki na Congo pona ko piller auta na Zambie a travaillé pour na Zambie pe na Zambie ba lukaka ye akimaka parce que tant ba pesa ke mbongo aki no soma ba matériel ya ba soldat na mboka na bongo Zambie ayiba ka mbongo na kima nango oui ayiba mbongo na kima nango balanda ye ba luka eti ba yeko bete masasi on est raté et zui petit frère na ye leki na ye akufa ya mobali likolo ya makambo yo. Oui, makambo nazo ebiso mama ya makambo ya vrai akoko wanga na ngote. Pona makambo akimi sikwa na Congo. Tango ye na Congo siko ba ye kozwa ye na Kanamba tiye na nini. Ye ateka Jekamine. Soki eza na mutu moko o aza assassin na Congo. Oya aza ko bomba batu ti sikoyo. Ezali ye Soriano. Mais nanobi ya mama, bino bolobi ki aza opposant, azo eza ba jeune na bango, aza opposant te, il n'a jamais été opposant. Yo zala opposant. Biloko na Congo, biloko no nyos ba société na nyos salara tisiko très bien. Muta toucha ngo azate, yo opposant. Ba faire na yenyo surtout, ba terre na yenyo surtout ba biloko ya teka na Jekamine, ba uranium o ya tekaka. Ti lelo eza ko marcher très bien, ba kanga société na yemo côté et lo mo ya ye kanga mate, bolobi aza opposant. Ngai mutuloko nga na ko yikutu kozwa avion te batuloko ba dombo batuloko ba résistant ebele ba ko yikutu kozwa nini avion te pona okita so komi ba ukanga yo. Bon ndenge nini ye abimaka aye asali ba semblant pas kimati. Kokima wana ezali ba semblant lokuta là dernièrement mama quoi kima kité dernièrement ba utaki ko signer makamwa zo sala wana ba ordre ba pesa ki na Kagame ba utaki na Éthiopie na banza mutno surtout amonaki réunion conclave ba sala ki na Éthiopie dernièrement yé azalaki na kati. C'est-à-dire l'ordre lui a été intimé par Kagame. Ndengo za ko sala bosiko yo Kanambe lokola batu basi ba boyé totie na pembeni yo siko dauphin siko o bima siko sima ya Kanambe yo mto ya ko sala siko be élection yo ko tia pona o garantir ba biloko na biso. Pona eza bongo ezalinde ye azoko intimer l'ordre ba pesa ki ye siko na Kagame kuna otanga utaki na Éthiopie a ebisi ke yo mtu siko yo ale kende ko sala campagne po yo ya ko sala o ya ko ma président de la République campagne on ezali eza ordre ba pesa ki ye mais
Comme jamais président, mais Soriano, tu t'appelles Soriano, tu as même plusieurs prénoms, aux arbres, comme belé. Plusieurs passeports, tu n'as pas passeport. Au beti munoko, moi na musala na yo Eliezer. Tambo, o biso sote yebi, a uta wapi to yebite, mutaya na ye, Roger Lumbala, abimaka beboye, ata moi na moko ya quartier, bakola ne azate, ata moi na moko te bakutanga université azate, tout na biso, tout na information, ba journaliste bazakuna, ba yebi yote. Moko ta kola na yete, muta ata na ifasi kona, ba yebi na bango yete, abimaka ndengo wana, Eliezer oya, moi na musala na yo Eliezer mutu azako bomba na ba image mutu azako bomba yo mutu azako couvrir yo aya ko tuna banini na ba passeport obimisi bo pona ko embrouiller ba peuple congolais. Accepte ce passeport mon ko mona. Ta passeport wana azak congolais qui lui a donné la nationalité congolaise. Même na Europe, partout na Europe pour avoir la nationalité de ces pays-là, il y a des démarches administratives à sala ya makasi. Yena na ngwa pesa ki nationalité wa nana pesa ki nationalité iya zandenge mo na mukonzi na ye isiopater na ye Hippolyte Kanam nana pesa ki bango identité donc identité ba congolais et comment ka yebo ko tozui non pas du tout mutu mo rappelle passeport wa nezali ce sont des mensonges yé Eliezer pourquoi à l'accès car il y a passeport ba image à passeport alors que pourquoi à l'accès à image oté tango ba résistant baye ko sala elumbe lube na kata sala bimisa ki na podium po na bimisa ki ngote en tout cas na remercier ba résistant au Afrique du Sud ya bino yango longo nya boza pena ba résistant do beaucoup sans rival les journalistes sans rival autopsie ngote yem tabimisa ki ngo nazo lo basiko ba o ba keneki pe anti na podium nazo lo bande ba résistant ba keneki ko bimisa na podium ba keneki lo banaye ke abima ko ki jamais ko za président na Congo bango nde nazo kumisa nazo pesa en tout cas longonya na bango et puis nazo pesa longonya na ba mama o ba résistante ba mama o ba zaki na Canada ba keneki ko poser question na Monseigneur Utembi wana. En tout cas, ma maman wana, en tout cas, bo sali bien, merci. En tout cas, longonya na bino. C'est comme ça que tozoa ko éduquer ma, c'est comme ça que makambu eza ko kende ba congolais baza comprendre. Ça dit tant tozoa na message, il faut message à la vraie. Il faut message à l'okutate. Biso tozoa makambu ya vrai. Moïse Soriano, tu ne seras jamais, mais alors jamais président au Congo. Mais alors jamais. Faut même oublier ça. Moi si na yo première dame donc burundaise rwandaise yé mutaso ki para na makambo ya Kagame ba faire ya mwasi ya Kagame na Kagame kuna na Katanga c'est elle qui s'occupe de ça et yende mutolo otela biso première dame yo d'abord yo moko za étranger tu ne seras jamais mais alors jamais le baka Congo wana ekotuma mamoto okozala jamais président ya Congo et puis ba manœuvre na yo wana ya kokosa lokuta tout ça kusa oyawa na Kalombo Francis Kalombo na yo pe yo bomanaka non bomanaka nengo wanaka non bima ko déguiser aka jour kozwa na ba résistant ba ko lia o mobimba na manœuvre na wono ya na ngwa bo tout ça mais mama biso to yambaki Francis Kalombo vraiment l'honorable et puis toza besoin peto luka et to yambeli sou pour ba question ba to ba komaki belé bazo tuna to luka to tuna. Mais hier, à ça, si le peuple congolais a regretté que même l'émission a regretté que ma sous saliango, au moins regretté na sima. Donc il y a zongi côté peuple là vraiment on a besoin que Congo kende diboso. Mais yo siko on dimie sousté donc yes, ali na makila na maboko, aza kuluna yemta ce sont des gens qui ont inventé kuluna. Il y a pesa machette na peuple na bana mikio bazaye ko tanga te ba ko sala te au lieu aider bangwa sala ba école asala ya kamata machette a pesa bangwa tellement pona ko soutenir Kanambe yé azana makila na maboko onyo sozolo bana iza pamba poto ko ya ki bayoka naka azana binemite yé na Kanambe baza binemite. Bon, on peut soutenir Soriano. Qui dit Soriano, c'est-à-dire que c'est le dauphin. Il y a président na bango. Bato bo éviter Soriano ndi ba lo bana Moïse Katumbi po batumso mo ba tuna. Kadiama no nani yangwa balobi Moïse Katumbi tozolo be. Oh bino bo benga Moïse Katumbi comme na yé vrai Moïse Katumbi azwa ki ngoka pona ko usurper comme ya bakatange comme bango baluka toujours pona po ba congolais ba kendere toujours na Katanga. Pardon, na côté Kasai, Katanga, tout ça, pour usurper comme ya congolais. Comme on a un zali Missimo Soriano, comme on a un Soriano Missimo, na ba comme musuku tazana on a passeport italien. Aza congolais te. Oyo Kalombo aza koloba wana Kalombo c'est un grand sorcier. Aza pesa ndoki ya Congo, Francis Kalombo aza ndoki ya Congo ya munene garçon wana. Bimaka nengo bimako déguisé mbalo eza ba maman ba ko beta yo.
biso ya mama batoko salo lumbe oza mundoki yo boma bana yo bebisa bana kuluna ewute pa na yo na groupe na yo bo pesa bana ba machette ba boma na basa so kuluna eza na Congo bezali ye a regretter nini eloko ni yo ko regretter mukolo ke no ko réparer makamukuna yo d'abord uta wapi yo faut que nous ko réparer bana wana ba kuluna yo mto bebe o bebisa bango voilà maman. Merci vraiment tous ceux qui ont des potos comme Nabiso na suka émission mais toi na mituna totuna maman so to bito tuna nyo so to rolala mais fa lo bakaka po uti na sa mai po bima ai bisa biso ba peuple congolais makambozo le kana mboka toi na besoin mboka kinde liboso Congo za yo eza yanga eza ya biso nyo so le semboka ni bongi to ki sepela biso sto qui fêter ensemble penda ndenge kolika maman tourner makania lo bara toujours tuna maman bongo tango monseigneur yokuto tangi avanga na loba Monseigneur Utembi, tant on dit que le pays est occupé. À qui on dit maintenant on a Canada, mais en même temps les lois basang on dit déjà élection. C'est quoi le Cambouana? Au monde na utaye koloba ba Kigaliko, a banaki d'abord a utiliser dans ba Congolais. Osomoni na Congo ba Rwandais ba tel maratin. Ba le kaliboso te ba lo barate ba ya osara ba publicité te lo mokote ba vana na sima ba tiaka ba congolais liboso ba onyo so yebi wana ba collaborer surtout congolais omoni c'est exactement la même chose siko tang ba monique to bomona na susu mende tang ba monique ba mende wana ba tunyo surtout ba ikenda wapi basi ba lobi bino siko yo lokwa ba diaspora basi ba rêver bino ba moni bino ba lingi bino souté aller bo vendre siko to utiliser siko ba sango baza ko utiliser ba sango po ba yebi ke ba sango soko ba lobi likambo peuple ko landa bango sango soko lobi ba yebi ke makambo nzambe za wana mama Santo Maria za wana peuple ko landa bango yango na ba lobi bon siko to utiliser puissance musu ba sango yango no moni ba ko utiliser ba sango po mutuloko monseigneur koloba makambo tala bango nde baloba makambo na bango za ya kubomba nani monseigneur oyo Utembi wana ba mama oyo ba ya mama Canada ba résistante ya Canada so nazalaki wana en tout cas longonya ba merci na bino c'est comme ça que na lingi ba mama nyoso congolaise bazala ceux qui ba mama congolaise nyoso tout oza ko yokana boy toza ko mona toko ko attaquer bango boy ko tuna bango baza sur place ko tuna bango boy ndé bien. Et qu'on faut signer ba signature combien? A signer signature wab. O ko faloba une seule fois e ko faut. Malobo e ko faloba ki ba sango ba ko lo bangote. Attends un jour ba yebi angote. Mais e ko faut surtout ki si bango so yaki na kati ya église. Ba nima kite ke ba kanisa ke ko faut ça corrompu lokola bango. Non. Aza corrompu aloba ke tu penses que malobo e ko faloba ki ba sango ba ko lo bangote. Ba sango ba zo mona te makamonyo zo le kana Congo. Bango bazo qui ne ko signer ba accord ba siko ba comme ko réclamer ba élection mboka wo eza occupé bandeko bobo yana ba sango wana en tout cas makamboka pas les sentiments bino ba sango boko lia cop na bino po makila etangaka po makila etangi belé mama makila etangi belé ba sango bino boza responsable ba sango boza responsable lelo makila etang donc bano na ba rossi ba kufa na bo ba kufi na mbanda ba kufi ofele. Donc, si le lendemain, comme on a élection, non, basango boza babandoki. Vous êtes des mauvais, vous êtes des méchants. Boza la makila na maboko po bana wana bakufi bako kenete bino boko réclamer élection boite. Mais maman, ya kuyalu na yambaki ne Michel Lobi, ma beba sango basalaki bazobi misabatu ba préparer le côté batu baté minga batu benge belé batu batomboki babi pourquoi le babon mais yo tango le babo ozo banga te parce que ba peuple o balingara basango ba omona ki ozolo ba mabe na makambo zolo bande ko to tika ki fanatisme ngape naza chrétienne tamusuna pe mwana sango naza chrétien na basango mais na makambo Congo tozana ba sentimenté makambo Congo tozola na ba actualité ndenge zokende bon moi ne mwana wana Rossi akufaki ba bengi ye kutu Rossi donc azaki déjà batinda kiye enfin bazayi ko lukaye pardon bazayi ko lukaye déjà ko rechercher pour nani cible na bango zakiye bon ka ye mokote ba misusu na mbandaka musu bakufi ebele bano bakufi na mbandaka na yeto so monaki Eric wana kufi na mbandaka na kisasa pe ebele bakufi bakatani maboko mama batu bakufi ebele donc nyonso wana ekei pamba
boya ko sala ba élection ba ko sala ba élection na nani yangwana na moni Ruberwa na Moïse Nyarugabu ba kei ko s'enrôler na Minembwe ba ndeko ba congolais tant biso tozolo ba bozo finga boza koloba Minembwe wana ezalaki coin na biso oyo koma ya ba Rwandais on a ebise bino ke nani atie nani Nyarugabu oyo bango ba kei ko s'enrôler na Ruberwa kamata anoma chef du village grand frère naie aux yeux au-dessus de tout le monde bango nyo surtout ba politiciens na bazali na kati bazo mona Minembwe ekenda c'est-à-dire que les lots cartes na biso ya Congo et za sous dessiné ndenge zaki liboso te ba décilement enfin ils ont tué tous les autochtones ya mboka wana so ba raza mboka bien ale bazu ba Rwandais ba koti bango sika ba Rwandais bazali wana sikoyo Minembwe wana ville wana mboka wana comme Minembwe sikoyo ye botala ba ba congolais bola mukabandeko botala je sikoyo Ruberwa akayi ko s'enrôler kuna presque po abano ba voter kuna mais bato ba ko voter ka bandeko na yo ya Tchawana chef du village déjà ya Tchawana grand frère de ma même père même mère alors que toyebi biso surtout pose à la chef du village ou ta la lignée familiale. Il y a lignée familiale au bomwana bonde oyo kozwa chef du village bango ba bomi mboka mobimba ba ye kozwa chef village Ruberwa ati siko Ruberwa na Moïse Nyarugabu ba Rwandais wana bango siko ba kei ko s'enrôler kuna po ba koma ba voter bango kuna mais ba voter bango banani kaka bandiko na bango bazwa o ba Tchawana maman siko ba makambo ya congolais bo fongola miso congolais fongola miso oya koyela yo makambo ya élection ba politicien wana na ba sango bo benga na bango bo boya ba sango vous les prêtres batu ba kufi ebele je vais parler en lingala pour la compréhension pour la bonne compréhension de tout le monde parce qu'il y a beaucoup de mamans qui nous suivent des fois français balobi maman lo ba penali lo ba na lingala nango nazolo ba na lingala bino ba sango bobomi mingi ndengo lobi na ngai mama wana lobaki ke stratégie ezate mais tango papa honoré ngwanda lobaka boya to sanga na kata résistance to sala front commun to luka to ba stratégie ndenge nini tokoki koskende parce que to biso za ba stratégie comment faire mais to kokende biso moto to ana besoin batu boya so to ke biso moko bino bolo ba bango ba sa makap te to za na besoin ba yango mon makamusu mama so to lo bate to tiki total réaction ba congolais est-ce que ba congolais bazo comprendre makambo ndenge mais est-ce que ba congolais bazo mona baza ko tala baza ko lo ba nini des fois to tika ka bino na total bino nanu ndenge ni makambo za ko leka so to moni lingo ya ba débordement to ko intervenir net ko intervenir boy parce que ba débordement ezo ya Soriano en tout cas au Kozalaka jamais, mais alors on a répété, au Kozalaka jamais, président na Congo, aux Zambiens, tu dois retourner dans ton pays, sache que un jour, au Kozonga na mboka na yo. Donc, bino, ba Congolais, faut qu'on fonde la miso, qu'on yeba, boya ko région de na kata résistance, boya na résistance bandeko. Boya na résistance, poto kwa kosala fond commun, to ebandeni to kobenga na bango, élection té. Basango bazaba mauvais babimisaka tande babimisaka bana wana mama bana babimaka ngulungulu ndenge wana mais tant bazo bimana ngulungulu déjà basi ba pesa bango itinéraire bokoleka boy itinéraire wana tant bango bakokende allez bango kuna na bayena liboso ba mais oui bakale bango c'est comme ça que ça se passe et les 40 ndenge wana bana wana bandeko bobima lisu ndenge wana te tala batune baza kokufa botama kila ndenge za kotanga botuna bango bune bo signaki ba corps pour makile tangate mais ndenge makile zo continuer kotanga ti lelo banda ba signa ba corps ti lelo matanga makila etanga boni ba fosse commune et ça ma boni ti lelo yo maman vraiment maman amela mai parce que tokomi penda na suka tozo tikilo micro au téléma pona monyo pema oloba na pepe congolais maloba ya suka topesi vraiment odombo mbote esika azali azolanda biso na bilili topesi mbote po yimta azali président ya CCDP. Vraiment batu boya mama moko lo bandeni ne le kaka po boya ko rejoindre bon mais mama nani siko ya osana na Congo po na minute 2018 ango ide nini o bino na CCDP beaucoup que pesa po na peuple congolais ba yo ki ndongo zo tomboka misuka na ngo solution eza nini malobe pa na yo po na bo meki ba je 7 bo meki makambo ebele makambo esimbité boya nanu epai na biso na conseil national ya résistance congolais biso na CNRC eza ba groupe ba congolais ya ba résistant to sangani to za ebele
toza wana pona ko travailler butu na moni pona ko luka ba stratégie comment faire pona ko luka ko bengana ba pa wana pa na biso tant bo meki ba ninga musu esimbité boyana na CNRC boyana na résistance boyana kata résistance biso toza ko benga bino parce que to yebi ndenge ni to ko sala pona ko bengana batuana yo tuninga mutuna mama mais papa honoré ngwa da bimisaki 7 mesures oyo ko sala ke ba congolais to tia yango en place pour te bandinga ko bengana bon na 7 mesures wana mesure moko ka ba congolais ba ko négliger yango mais bango kuna na Kigali ba vandela 7 mesures wana ba vandeli yango yangana boyoki ba ko pesa ba mbongo mususu en catimini en cachette pour ba libérer po ba bima na kati ya ba institution wana te au fait ba bino congolais quand ndem ta ko négliger mais na Kigali ba négliger rango te ba zwa ki cette mesure wana ba baye auprès ya bato baza na kati ya gouvernement ba yebisi bango to no pesa bino mbongo mais siko e banozala mbongo wana siko e banozala en cachette bato ba yebate pona nini po bamtu mususu tang ba moni cette mesure e bimaki ba lobité makamu papa honoré ngwanda a proposé eza bien tobima bango tang ba yoki ba lobi ba travailler on ba pesi bango ba mbongo yango wana moni tozolo ba congolais boya ko région de résistance na linga ki na pesa sous message pour na ba mama ebele bo bengi ngai ba mama bo bengi ngai ebele surtout na makambo ele kaki ya Rossi bolobi ozolo baté tout ça mama makamususu faut ko fanda nien au réfléchir au koloba biso toza na réunion ba mama toza na réunion biso na bino so bo bengaka ezala boza na étranger ezala ba mama ya Suède ba mama ya Bruxelles ba mama ya Paris ba mama ya Hollande ba mama ya Liège ba mama nyonso résistante oh ya partout même na Suisse bo bengaka bo bengaki ngai bolobaki toza na réunion na biso bo noter date le 28 avril na mois d'avril toza na réunion ba mama awa adresse na salle donc comme la bino mama diamant noir o tela bino na écran eza réunion ba mama résistante boya pona koyeba rôle na biso ya ba mama résistante ezali nini na kati ya makambo ezoleka na Congo yango na bengi bino surtout bo noter ba date ba mama ba sala ka ba samedi en tout cas bo luka moyen bo s'arranger un mois à l'avance pour na luka moyen o s'arranger na baninga po boko akoya ba mama Château Rouge bolimbi sanga c'est vrai bon monaki nga to ça qui réunion na bino bolobaki bolingi samedi te bolingi jour ya semaine jeudi ou mercredi vendredi te mais ba maman ebele balobi ba salaka ba pe maka samedi na dimanche yango no moni to zui salpe samedi soki boko akoya et vous allez bien maman responsable à Château Rouge to ebani to solaki na koya ko soana yo o délégué à 2 ou 3 personnes baye na kati ya réunion o ya biso eza le 28 avril réunion on est le 28 avril de 13h à 18h donc tokokuta na biso ba mama tokoyeba ko sola makambo ya mboka na oyo nyoso ba keso bopozaka oyo nyoso tout na ko tokopesa bino espace mutu na mutu koloba oyo yaza nango besoin akopesa likanisi na ye po toyeba ndeni tokokosala biso ba mama parce que force eza na biso ba mama nazoko bela ba mama boya mama oyo aza na pasi na motema mama oyo ayebi ke likambo ya Congo epesaka ye liboma yaka mama le 28 avril adresse ezali eko mama diamant noir akotiango na écran na ye et puis bande ko mususu bo bali ko ya ko région na bino bato balandaka biso na bato balandaka mama Anto mama Siamai ndenge to lobi en tout cas il faut que telema pona Congo il faut que telema ba mama faut que telema nazo bela ba mama siko mama siko faut que telema le 28 avril toza ko monana na Paris adresse ko le kawana merci mama diamant noir na pesimbote na batno surtout balanda biso et puis na ye qu'on s'incliner devant ba famille ya batu nyon surtout ba kufeli bana ba kufeli batu na ye qu'on s'incliner devant bango que mémoire ya bana na bango ba kufi et ko tikala ndenge wana te ba koza ba héros to ko tchaka même ba balabala to ko tchaka ba kombo na bango kasi yo Eliezer Tambo zela oui mama kumukanela batuna suka we yeza moto Eliezer Tambo moto pamba lokwa diamant noir ye pesala ka
kozwa information yo anga no sa monde ngo sali bosili okay mi ya kendeketi États-Unis ya kendeketi à travail azali na carte American Express a saka ba course a futela kutu azo futela kutu garçon moko ndako na oningo tanga komote pona ko bomba a futela ke ndako 1 mois futeli ndako na carte American Express mama sia bimina sama ina makambu mais bisote to sikira na sukiawa après maman diamant noir alobi a sukiawa na lingaka ko pesa message na peuple congolais pas d'élection oh non ça regarde ma comme élection pas question basango il faut le bouter dehors avec tout ce qu'ils sont en train de mener bazala makila na maboko voilà et on n'est pas d'accord avec ça et puis Soriano tu dois rentrer dans Zambie avec ta femme rwandaise le Congo ne t'appartient pas et tu seras jamais président au Congo voilà. Merci beaucoup. Ou Mama Zakina Kanda Pinda peuple congolais Boulandi na Bouké Binyo surtout. Ba question bwana ngo pona Mama Arotala. Mama fotala ba commentaire pour bato ba répondre. Natala Kanyon surtout atako finga na bato ba lingina ko finga na ko swana ezaka na kati Natala kanala Kanyonso. Oya finginga na zong saka mutu na raison toujours. Mutu a finginga na zong saka na raison. Neti mutu lokwa aboke tu na tangi komo na ya aboye. Na yebi ka ko finga na ye po ya finga na ye facilement. Ata fingi na ye menga na ko ramener na raison. A finga kutu biso ba résistante aloba ba résistante. Aloba bino bokende ngwanda abima ba mama na bino moko oui a finga biso likambwana to bosana yango te tozana ngo siko ya za ko luka bato ba se rassembler o boto boya to sangana mais to sangana yo finga biso yo lo ba mutu ba mama na biso to kene ngwanda bima ba mama na biso lelo ozoluka ko ami kitisi bo limbisa kaka papa il faut ko keba na makamozo ba congolais ndenge bozo sakana ba congolais boye bi mutu so zo sakana y aura un jour mutu atanga ko telema o koka ko simba ili souté donc tant ozo sakana ba sangana o bo limbisa mais ce n'est pas aujourd'hui. Et ça, les lotés, l'obé a relève à changer, puis le sous-sous. L'obé a relève à changer, sous-sous. Ngata Finga, c'est le remonté natal, représente que sa femme, ce n'est pas une femme formidable, au fait. Ce n'est pas Azam moi si pour moi si Azam moi si malam ou Azam femme formidable, une femme de valeur. A Roloba Mobile nanga li kambozo le besoin d'anzela mais ko fingate. Mais il y a nyo sa ko finga tande na tan comme on n'avait pas yo muto bomo roye baté parce que ndako na yo comme nini o ya maramutu no so makambo ezali ende barbakan na yo mais oyebité. Muto bato bazo kanela ozo kono sekana bango eza mawa trop pona yo po bazo zo malembe mais moment que wanu l'accident ya bolingo pesi wa yambo conseil wana vraiment eza conseil na OPC ngana pesi conseil po na yebi ke bato obomaye ka oya zo sekisa ka oya zo kantake bazana ende bato bazo kanela po ba yebi ke afinga ka liboso a bomaka liboso a memaki cercueil après il changer après a lobi mutako simba Félix a rejoint biso problème après allez a yini Félix après donc quand ndenge wana mais ya soye baté tant ozo ndenge wana en face de toi c'est des gens batozo tala yo ebité ba desoni ba ozo na motema na yo que no kokotsa Eliezer na ndako no alors Eliezer siko non faut arrêter. Faut arrêter na yo ndako na bino koma na mo passoire ndo surtout a uteka kisasa bino mutolo kwa boketu yo na diaspora awa na ba odombo batu kuna na kisasa bazaye ko banga bino bazaye ko banga diaspora siko ba banga bino soute ba koma ko ya po ba yebi ki aye moi 300 bazo finga bino ba 300 bazo pesa bino ba miette c'est des insultes alors que awa bozora ba CPS na bango na Belgique kuna ba benga sonine bozora ba aide bozora nini tu peux travailler et gagner même plus que ça bosala ka soute bo koma politique et pesa bino ba mbongo botonga bandaku bamisu bakoma ba maison étage bamisu bo mais boza boye barake biso to ozwa mboka wana ba secret na bino malibanda biso na bino to ba congolais ba ko rejeter bino penza complètement ba ko rejeter bino. Merci maman c'est ma question mo mukuse kaka pona tia mo pilipili papa ngonda zala wapi azalaka ndingano tuzata azalaka pe na France ayaka pe na France awa ayaka na Belgique topesi mbo Belgique azalaka na France a vivre rappel le quoi moto na zo vivre bon normal ngana bino c'est parce que bon mona kete na ba interview asa auto ça interview dernièrement na ba journaliste ya Kisasa azalaka na ye ayaka pe na France awa basi ba mona écoute na France wa Kanambe atomboki a bengi a convoqué ambassadeur ya France kuna na Kinshasa lobina ndenge nini ba moni honorer ngwanda na balabala zo tambola. Ambassadeur Rabi Honoré ne représente aucun danger en France. Donc, ça a qui dangereux en France, mais ils ont représenté danger de mon côté. Donc, ils ont le droit, il y a Tambola. Voilà. Oui. Vous voyez, Atambola Ranayawa.
atambola bato ba monaki ba biso de peseka mbote po Azali père de la résistance yende mutapé sara mayele yende mutapé ça qui dernièrement dans le lobby soki ba msu monité ba 7 mesures biso na conseil national de la résistance wa toza nango 7 mesures wana soki to tiango en pratique maman to ko libérer mboka wana na moins de temps en moins rien de temps bato bazo compliqué biso ba politicien wana ba congolais na ba sango siko bazalaki ba politicien ba tiki siko ale Batiesco basango pour bayebi ke mais en tout cas basango boye ba ke biso na bino kita. Merci, voilà mutu moko pesa mbote to mibale po to clôturer émission au pesa nitina. Na ba résistante nyonso tout na pesi ba mama nyonso mbote na pesi papa na biso en États-Unis papa Florindo na mwasi na ye couple moko malamu en tout cas vraiment na pesi bino mbote nyonso tout na onoso balananga balananga bakoko na ngai na pesi bango nyonso tumbote ba supportera ngai en tout cas na makambo na kusala et na pesi mbote na ba mama nyonso tout résistante o ba benga ngai na kotanga kombo moko te mibalete boza ebele na pesi bino mbote rendez-vous le 28 avril na Paris bomi lengela déjà ko za ba jour parce que ezala journée na bino mokolo wana. Merci beaucoup vraiment na bino nyonso obolanda kibiso ezaki mama sia mai tokozwa sous po maluba esilité eleki mulai mais to katino po bolembi bopema to continuer ne ba question na bino autanga ngondenga lobi et pas ko répondre bino boza toujours branché na Diamant Noir TV po mutu pamba ayaka ko lukela bino batu po bozwa ba émission bobosa na te au s'abonner au liker et puis aussi au signer au fini cloche pour ceux qui nini asikeye ozoyango. Merci beaucoup na balandinyo surtout panza sangwa Congo babonenyo surtout à Diamant Noir na monde entier te pesi bino mbote to lobi. Merci. Bye. Merci, au revoir, bye, merci beaucoup. Diamant Gisele Umba Gisele Umba Kolina na ya Diamant Gisele Umba nana troublé au mon amour. Merci Gisele Umba